Merci beaucoup, Bana Congo. Merci, Bande Bozolanda Biso, partout à travers le monde. Tozongi lisusu nanda kwango. Oto promettait bino ke tokozonga, tozongi na kichango, oto promettait bino vraiment tokozonga. Lelo nazongi ngamorote, nazongi na mbutalikasu, mutu aza na matière ya masoleta li comédie, masoleta li musique. Toso la lisusu nande kona biso Fisto Saisai o azali bongo leader munene ya ba artiste comédien ye azape bongo patron. Tomoni c'est pour la première fois dans mboka na biso Congo. Parents, moi j'ai diplôme. Tomoni vraiment fête moko vraiment total spectacle. Bolanda bino moko pétage nenge kotaki na ndakwa Saisai pasteur Denis Lesi depuis bandi ba succès na ye. Premier podium amatake pas Fisto Saisai photo yeba est-ce que ça qui caché Saisai a proposé qui est ou bien Denis Lesi a commis collègue ya Fisto Saisai était que pasteur comédien to lukato so la kaka mais to banda micro pas mbuta a introduit comme ça to banda ba question na biso mbuta likaso. Ouais, salut à tout le monde. Merci vraiment de vous avoir branché. Vous avez un biso en direct à Fimbu na Fimbu. Na ebi que na minute vous avez scotché parce que Tito est awa. To me rappelle que voyager moi muke na ba ne total à rétroviseur tantôt à la mutuka. To zonga na mpe na ebandela ya carrière ya Fiston Saisai. O boyebi kaza célèbre bato ba la sa image ya comédie ya mboka na biso Congo à travers le monde en faisant des bons trucs. En faisant des exploits, moi parcours pe à Mike. D'ailleurs, à l'écap déjà ma place me soucie à l'oba, mais biso pe na tour na biso pe toye, to bimisara matière pour te comprendre pour mi soupe, la tala na face B, mais na face A ba e barapenate. Pour commencer, je salue le boss Tanguy Bruce Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates, Moté Mama Fefe Fanzu, na groupe LTB na Mubimba, ne bazolanda biso. Na minute on appelle si mbote. Et que tout doit na Goma, na Kivu, pardon, et pas maman Amida Chature, Fondation La Colombe, maman Amida, en tout cas, il y a eu Yangwana, Biso Yoramwa, na Fiston Saisai, et puis la PCP Mbote, na Padoum Petit Motonan Njambe, Aigle Majeur, le numéro 1 de ACP Congo Central. Merci Ken, Yomuto démarrer et puis tu continues à danser. Merci. Bonjour Président Fiston Saisai. Bonjour Ken Piana, na profité pe avec tout le respect, na pesa pe bambote na batunyo so bajuli bakuya Olanda biso. Na profité na pesa mbote na ya Willy Moucheni code mboka 00243. Tete Ndai Maboko Banque le Ketofo monétaire international. David Mangaya ya Fanny Tshisekedi ba ere mariage. Na Bossanité, le docteur des ignorants. Boss Eric Mandala. Vraiment, na pesi ba grand merci na maître Godard Mpoba. Hein? Maître Godard Mpoba na Bruxelles. Vraiment merci pour na bakay na yo. Na profiter pe na pesa ba grand merci na kulutu na ngai Mike Makema na Lubumbashi et puis na patron de tous les artistes et comédiens katangais Serge Maseba. Et pourquoi pas à mon ami personnel Aboubakar Lyondo Nzambi Bamungwabi. Et puis na le roi du rire, le phénomène l'a dit Essobe. Merci. Et puis na open buta likaso. Na bosana ko tu l'a dit, en tout cas l'a dit Essobe ya benga j'aime. Donc yepena depuis Diego Kao. Mais ngana baksaka Paul Fiki pour boss FBT Misalande en tout cas partout dans le monde. Les logos accessibles et comme accessible partout au Rotinda et à la Koli et à la Mbongo FBT Misalande. Merci beaucoup Président Fiston Saisai. Toyamba qui a dernièrement prometté biso que après le résultat il faut bozonga to bandela émission lisusu. N'habite plaisir ni nyozanango to kotara lisolango ya komona fille aînée na ya famille. A peso résultat ya 72% oyo bato belé vraiment ba lukaki na ma misu. Omoni Ken Piana ngai sengo na ngai ezaki double. Et sengo na ngai ya liboso ezalaki ko réussir encore pour unième fois combat moko boy.
moninga sese nde naza boye nazalaka déjà fruit ya bakomba mais sauf que na surpassaka bakomba wana nasi bato bakanisaka ke premier coup oyo sese azwa ezalaka bano bakoselaka ye makambo ya viole mais so tozongi mwa nsima lokola jeune nyonso alongwe mpa na bango avec badifficulté asombi mwa frigo na ye asombi mwa radio na ye asombi mwa télévision oyebi soki jeune pour la première fois azosala mwa ndako moko boye ke awuti mpa baparent nga nalala mokomobe nalamuki na bimi boye na ye nakuti ndako eza te ndako eza te nde ndako eza te veut dire baétudiant à l'époque baya pena boye babuka parler tout place ofutela pena bakota babidon tokokende lelo te babuka tout. C'était dû à quoi? C'était dû à qu'à l'époque héritier azali na problème mona baétudiant baye koluka héritier bazwi ete alors mbala moko na kati ya bato babi jomo mpe saisi azalaka ye mpe afingaka biso oyebi esprit de foule moto bon oyebi nga siko na bima oyo bakolo balobaka soki ozangi mboloko ozobima na nzambe omoni mayebo buka donc nga nazalaka mayebo ya dossier héritier donc bazangi mboloko babi botobuka ata mayebo tozonga maboko pamba te père babuka nga tout mais ntango ba image wana elekaka na information ndako na nga ezonga x3 ndenge ezalaki na bato kaka oyo balandaka émission wana mais sai mitolandi na info babuki ndako no na bakonzi mosusu bayokelanga mawa nayebisi yo ke so nakoti na ndako na nga ondie c'est comme si ekomeke so napiaka nabenga bango baya obuka on est producteur à idée wana boule ezalaki bo renouveler palais mayebiso yango indirectement veut dire nazalaka toujours exposé na bakomba et c'est là où je me sens que vraiment moi fiston Sai je suis un fils de Dieu moi na nzambe ezalaka te kolali bapongi ozolia fufu je suis moi na nzambe oui ya bongo mpe bazali mais biso pena tozali bana nzambe ya profondeur wana oyo pena ya parti oyo satana ye omeka yezu soko pena oza mwana nzambe komisa libanga oyo lipa soko pena oza mwana nzambe déplacer bangomba oyo mibwaka totala bange devedi ngana mwana nzambe ya parti wana ya côté pena kumekama ya ba défi que to kwisa ye mais au s'en sortir et nzambe a relever ngai kaka après batuko finga après batuko humilier tala mwana oyo na vacances na poto comme mwana nyos alati kilote na ye alati body na ye atie chapeau na ye lokola kaka bana nyonso oyo kutu bato bavana na poto bamonaka plus que ye kutu mais tala ndenge bafingi mwana tala ndenge bacholi mwana mais mwana na lobi te batantine na ngai batonton na ngai bino botali nga na mupende bino botali nga na mutolo mais nga papa na nga satala nga na mutu nga père na nga satala nga na cerveau nga na oyokisa bino soni te na olakisa bino lisu ofu bino botalela nga niasi na bino petit abeti 72%. Na banaye komimona déjà na position ya ke mwana wana na nyonso bato bakomaki na internet na nyonso bato balobi bakisele lisusu azwi te l'examen d'état omoni musala na bango kaka kopiblie bana oliazwa te kotangisa mwana na piblie ye et puis ye pe a publié bino mutu na ye donc veut réussite on est yo voilà donc lelo humiliation bato balinga ba memelanga à travers ma fille lelo mwana ye moko se défendre OK yango mona ça ba ken piana na émission to ça qui joue na mina bango dans 3-4 jours tozonga lisusu awa donc il y a une question Fiston Sai moni moi no azui 72% olobi esengoneza multiplié x2 pour expliquer biso yo papa zo combien d'examens d'état nga kutunde na zabe na ebaka ke nga ba osopelanga fufu mukona bota mapasa OK oro calculer on a na calculer fufu kuna mutu kuna nenga classité nga fufu na lukela yango neti mapasa balele papa mapasa kelele papa na iya nga pena na zabo inazwa temps ya kutanga ya kuzala formé mais diplôme d'état vraiment que ba sopeli fufu na mutu atukanga azwango te yango moni nga Fiston Sai na zara fier ya koyekola
nalinga ba débat na bato batanga mingi na yiba bango mwa mayele obi lelo biso nyonso te défendaka papier wana ya diplôme te mais to défendaka ta muke oyo vanda obi mutu musu akosaka 10 minutes na église mais soko tali comportement ne libanda obi te mutu ayokaki mateya na 10 minutes ne wana ao défendre nzambe mais on a bato musu pena alala na église mais soko bimi banda oyo mutu oyo chrétien okamwa il y a des bateaux au baza ba licencié na mboka oyo mais atika la vendre jamais na université OK azwa pena mutadika sumoko boye aotanga mena kombo akene piano a vide penchik ba pesi pe kene mutadika sur ba papier mais ba papier wana kene piano muta osale lango OK moi aujourd'hui je défends le peu de temps que na sala na école ba sango bazaka fier nanga lelo OK il a oui, il a étudié au collège Saint-Georges. Mais sans que il est diplômé au collège Saint-Georges. Sans que Balobake a diplômé dans ITP Batela. Parce que je défends le peu de temps. Le problème, ce n'est pas l'école. L'école, c'est les théories. Le problème, c'est le pratique. On l'a qui s'en a battué, tu as été instruit. On l'a qui s'en a battué, on l'a qui n'a pas de l'école. Nakuta n'a pas de belé. Tu as vendu à universitaire. PCA débat dans ça, c'est un barré. Solo que vous avez un collègue dans mon classe, avec Vantar Makasi. Lukoki. Ah ouais, à mon opérateur, il y a Benado, il est il. On dira venir. Oui, le penabo permettre de sauter solo là parce que ah ouais, to fongo la gara ba mité manyoso et bime bima. Ken. Omoni so omoni mutu awanga na makabona mukili. Ouais. C'est que non azuité. Ouais. Ko wanga eza ndeko kozanga kozwa. Voilà. OK. Yebisanga bena mutu lokwa Bill Gates le so yebisi ata ozo diplômé te. Andima neka po yebike na compte na ye. Pourcentage eza na compte na banque. Eleki ya diplôme o batebele ba ozwa sans que ba défendre yango. Voilà. Je dis pas que qu'on soit diplôme eza mabe. Mais qu'on défendre yango ne place problème ezali. Place to koma batu ba vandi ba otala bi maintenant. Et puis nga e soni pona nga. Et ça peut pas si pour na batu mususu. Koyoka nga ke na olobaka nga na zwa diplôme te. Bon, et ça va se kanda babi yo ko oloba bongo te parce que na intelligence na sagesse oyo zaka nango, c'est comme si on décourageait batu mususu batika nchik balanda malama au chemin. Est-ce que sagesse ces arananzela eko ya classe ya etelo to ezaka iné to ba prena ka. Na bina yo ke au cause de la sage. Mais la sagesse c'est aussi bien. Mais l'intelligence aussi, l'intelligence en fait, le problème avec l'intelligence est défini. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Voilà. De venir, si vous avez déjà la capacité à résoudre des problèmes, mais c'est ça la sagesse. Voilà. C'est ça la sagesse. De venir, moutounion so azana par moko ya mayele. Mayele otobota manganango. Voilà. Kolela déjà bi nana mayele nanga olela sakena moi na pas lela exactement fa mona mutu moko olela. Si maye apprendre kolela. Non. Abota mi olela. Moi na pas seka ah ben tout mona mutu moko seka. Il y a des choses où tobota manganango. Voilà. Donc ba koko na biso ba kendaki kotanga te. D'ailleurs ngana mona lelo classe eza bien parce que toujours landa monde ndenge ezotambola. Mais si on peut toujours une classe to tchango pena ndenga pembeni. C'est comme si classe ezali ba jomoko be balingi biso photo telema na sima na bango. Voilà. Alors pour biso to telema na sima na bango, il faut bango nde bazala ba donneur de leçons. Il y a mode de vie na biso. Ba guide ya vie na biso. Ba guide ya vie na biso. Ba biso que pour ozo musala, il faut ozo diplôme. Il faut yeba makamba Diego Kao voilà. Napoléon Bonaparte. Imaginez que les longs ça na bandela chic. Pour na yeba na kate komba Diego Kao. Oh. Donc ba parents na pena ba bandeli ko futa Minerval. Ngana bandeli. Biso aussi ça te que toujours ba diplôme te ça te que pour que Wama elle était maintenant otali âge otali na ko la pe moulahi ba ntika na biso ba na comment tina pantalon ah na 6e primaire na za na pantalon oh mukomo be na luki pantalon noir ezati so bokenda na ba fille aka tie bokene chi oh na beta na pantalon chocolat ba to ba oh mais c'est yo comment tanga ngabi Institut Chocolat. L'Institut Chocolat, on va dire la pantalon chocolat. Mais maintenant, quand la moulaï,
Tio que nous bla pour na ne ba ko ba Diego Kao. Diego Kao te. Ya mo ya ba sentiment ne mais le lo que me kana supermarché mo besoin bilo batu. Ba se ngo motanga ko ba Diego Kao. Niveau ko betama. O la betama. Nantik il y a à boire et à manger. Ouais. Na beta sur le mo be professeur na biso ya géographie. Mais le coq sauté. Après ça biso tozonga. Après ça biso à poser une question, tu peux sa superficie. Il y a forêt équatoriale. Voilà. On appelle ça superficie, mais il y a zéro. Au fond, il y a un mais on appelle ça gars. Et pourtant, on prof, il y a bonne réponse, il y a prof. Et ça là qui, par exemple, ils 6000 mètres carrés. Voilà. Or, prof, tant à corriger à zéro, il y a 5800 mètres carrés. De yo baxé la superficie mo likolo ya mu. Nga siko na suite ponga na lekisi. Ya on a do baxé la. Prof. Abosa lige zamba wana banda ba pemba mesura ngo. Etikanga maboko te. Ekola. On est kuta ba ke pecho ndeni ya baxi superficie. Toko mana na zamba ngo. Tata nanu. Nzedeni ya baxami. Ya karabi. Mais ya karabi kana oh ya yebi 5 ans passés, 6 ans passés, on peut yebi ba la kisaye. Si tout ba. On peut prof avota mutu akoma pe forêt équatoriale à côté. Donc, il y a à boire et à manger à maman. Si tout le monde est école à chaîne, nettement tembele. Mais bon, ça forêt. Les petits manques au cas qu'il faut changer superficie à Zambamou. Bien sûr. Nous étions botaki ah. Sur une mousse boti ah. Échanger superficie. Prof là quand on a bibon, yosko au laxabi so point le ici. Donc maintenant Zambamou. Et là on est indio au Bagiza. Mais il y a maman au zéro. Donc il y a des choses au bisope nanchik. Tu comprends qui yango. Et là bilo mutupe na nanchik comprendre ngote. Mais la vie est ça ici. Voilà. Chik est très important. Au moins la mathématique to tanga. Bacheli au boulmo A, bacheli au boulmo ce soir. Baju ba élément baché ba A B C ba renversant. Baju ba élément mutusu baché ba mêmes éléments mais renversés. Mais bien sûr, maintenant, lier les éléments de l'ensemble A qui correspond aux éléments de l'ensemble B. Donc il faut savoir A, so moni A isa likolo, aux yeux flèches na yo tena A, OK on l'appelle A et ça A. Voilà. Maintenant tu go monango et ça lisanga nani. Mais c'est ça les loto ça lilango. Ouais. Ba pesio publicité mo par exemple il y a Tchakoudidi. Mais bien sûr maintenant lier les éléments de l'ensemble A comme produit. Oh bah pesio aux éléments des ensembles B comme acteur oh ça ngo bien et sobi Kito et Simbi yango wana donc venir na biloko belé na chik so ko bilo sale lango na kibomoto o comprendre que ça yango wana donc nga yango wana na sala ka tout na défendre nga na diplômé té mais na lobi ke lokola na diplômé té po o zwa musala na veste na mboka na biso faut za diplômé alors lokola na diplômé té na créer ce kolan bon na créer makala yango moni ser na biso trina ayembaki nzembo moko abi na silisi kela sina mbongo ya makala ba mama ba mona ka nzembo wana ndire eza pona bango batenga makala mais babotani makala o ngana pakula na elongi pona mwana wana asisa nchiki donc veut dire eza pe esika biso to komaki te to komisa bana biso o biso to salaki te bana biso basala ngo lelo musique o gimisa obeta yango te papa na junana abetaki mais ko poussa o papa na place a pousser la qui lelo junana asa défendu na bana na donc biso pe photos za ndengo wana esika to komaki te bana biso bakoma. OK, merci beaucoup. Deuxième question ezali quand ndenge to chosola awa ozape na camarade nomo wa koma star munene Richie Watanabe alakisi pe exemple yepe azwaka diplôme tendengo ozoloba awa mais alakisi exemple asala l'effort ya kozongela classe po azwa te azwaka te akataka pena te Richie akataka pena ntiki tozalaka na ye aza na 5e akoti maison mère jibal nga meme Zénith mama na bango tombokaka fo alobi mwana nga okende poto soki azwi diplôme mais wera yo zwa ye donc azwaka te kote wana bato bao se tromper ndeko na yo camarade na yo Richie Watanabe o bozala beta babale bozala na deux équipes bo beta babale mbongo yenda za président ye président mais bazala beta babale mbongo ndeko na Richie pese exemple moko oyo ekamusi mokili mobimba est-ce que exemple là ko copier te to moni bina filé pe alobi ya copier ya zonga na 4e secondaire
tanga tia comme na 6e ye pas le diplôme. Est-ce que laissez les enfants jouer. 4e. Non, le papa m'a quand examen d'état. On a osonga te pardon. Parce que biloko osonga kuna wana ngo déjà. Oyo renozonga kuna ce que tala ba kolo cerveau makambana ba beti ba setande, ba beti ba nini héritier mon défi cerveau. Abeti combien? 57. Héritier même na nzamba kamoki. Oui. Ah mais yo déjà na l'élection na makambo oyo. Osa déjà entrepreneur. Osa déjà banine. Héritier normalement faut à Luka à se rattraper par exemple. Na ba cours morobwe. Oya ko so ba brevet morobwe. To ba diplôme morobwe. Il y a valeur ya université. Ba spécialisation mo benet par exemple na déjà artiste. Na déjà grand. Na déjà entreprise na nga oza orchestre na nga. Na ko yekola management. Voilà. OK par exemple apprendre des cours ya management. Voilà. Mais di ko kende ko zo diplôme bon. Et ça le roi neti au maison ici si ma pour rien. Wa ta na bula ko ma Jean Goubal. Et ça na batu. O moni biso no soko. Ba chemin na biso ezande monter. Biso no so babi to biso so to benga mi na Nzambe. Mais mutu na mutu azana appel na yi. Voilà. Parce que quoi oh mutu bazwa ki na ndenga mbisi azaki pêcheur. Oh mutu azaki yanke ko beta batu. Je veux dire héritier lui-même il sait pourquoi à Saliango. Peut-être pour nga en termes de marketing. Ko yebisa na batu oyo nanu vi na bango échanger te. Nanu bazui l'arte. Nanu pe batangi malamu te pour ba trouver chemin moko boya intelligent. Héritier d'abord c'est un garçon très intelligent. Très intelligent. Très. Héritier le baradéa français bien ko le ka ba diplômé belé. Héritier déjà réfléchissaka bien ko le ka makambo belé. Réflexion pena solo. Ko ke no sangana suna ba Presilia. OK no futa biloka ya mwana. Otuna pa héritier pa sa futa ngodo. Présent c'est héritier de l'examen d'état. Ça y wata pena la pena que araba problème na mutu bara ba tana problème moté. Carré de Presilia pena. Mais ya mwana 70 Hervé anga 60 Presilia ligé na 10. Moi non na mbuta bazwa jour moko. Wata 57. De l'accès pena que wata ba nyongo ba problème ba maeme kanzo. Ba stade de Martin le 25 décembre. Ba nini Mais après promotion album. Mais après côté la boye olobi a yo zo no diplôme te parce que bombi no eloko toza clair. Mais comment moto azwa diplôme te asali sa fête ya munene bongo ya mwana azwa diplôme. To mwana na fête ana obengisi ba lade sobe bazalaki ba 2 minutes bazalaki to moni pena ba artiste comédien ba laxi bolingo pena ba lingaka aussi te ba massa no proche. Longola kutuke na bengisaki. Po na bengisaki mutu te. OK. To chaki na ba stati ba tata na bana bango moko ba nokwa bana esika bazalaki. OK. Bango mo donc yango yaki likambo te ba benga mutu. Ezaka likambo mwana na biso. Et omoni eloko yo salaki te. So moi no asaleli yango. Esengo na yo kozala vade. Donc ndela zaki wana chibo moni mon ami personnel Aboubakar Léon Nzambe. Après pena ba miliki ba manza miliki pobo sopela mwana parce que na mona na vidéo petit mo achela ko lipa bo. Webige tunani. Aboubakar a sopeli mwana Presilia miliki. Mais tu comprends que miliki yango na mito ba tu miliki ezate. Ezate et puis na c'est. Tu n'as pas miliki wa. Ah. Alors miliki pe efunda. Ya mata ah. Voilà pour si la fois na comprendre que après que si ça ba tout ba re. Oh, les camini diplôme ngo ba tu ba misulo le mo. Petit bo so papa ba chema bongo. Mais après est-ce que Eugena qui ote kotala na occasion na pasteur Mosali Nzambe amuneno Matel kola podium obando yembise banzembo ndengo yembisa Denis Lesiana yo moko etant que chrétien Eugena qui ote on lelo pasteur Denis Lesi aza lelo mateya ya pratique ya coulisses il y a hypocrisie il y a pasteur rebelle il est vraiment boudé par les gens il y a des pasteurs au baoté au Denis Lesi au sala mais na ba cher bien aimé bongo na mitema biso ba pasteur lelo tozo tambula mabe mais Denis Lesi ayemba mabi bozo yana la sabino to tambula mabe pété to bata mangala bata masute voilà so na mela ravin na mela vin boyeba ke nga pasteur na bino na binaka na ko yemba na ko bin yanga pesa ngo pétage na ko linga pe mwasi nde na lingi pétage ezali défoulement pétage ezali craquement non stress pétage ezali pétage stress
No stress. Tête craquette, stress. No stress. Ah bon? Donc, on est au pété. Au côté maman na waouh. En fait, Denis le. Yon doit se défendre. Pétage est craqué. Waouh, n'est-ce pas non stress. Tala, pétage est zani. Oh, bah, bah, comprendre. Au moni pétage. Il y a un moniteur on a joué qui micro. Na yemba kiango. Bana TikTok. Na version nanga. Bana TikTok. Bana TikTok. Depuis bota mo somo na pasteur azoyemba. A live. La Priscilla a pété septandé. Pété. Oh. Oui. A pété septandé. Bon. A pété ma point. Elle a fait péter les points. Et puis, fils la dernière souris. Yo, on s'est rendu à péter septandé. La dernière souris. Mais quand on pété, non. Intelligemment pétage na bien ba pero balanda ki na fête ba mo batal l'émotion na ba mo mutakoma kata na 60 azate ba soupe ba zoate et ba yeba émotion na de mema bango septande ah mais oui tika to ke sepela mais oui donc petit pena tangi na monter ma pico ah ouais et puis septande on est à exeta ah ouais parce que kene na monter ma pico tout na au point école ba monter ma pico wana tala ngande yande bato bamona nga ebela maele ona nango bon ba yoka kelelo ke nga azwa diplôme te ah ouais de bakumisa ba école na biso wana ba collège Saint-Georges wana na pesi mbote na bandeko nyonso tozana bango na groupe na biso ya collège Saint-Georges na pesi mbote na ba Chibanda na pesi mbote na ba Chico Ferré à les États-Unis toze ebele ba en tout cas mais nangana tous les lots moko pendant que ozokola pendant que ozaki nano artiste était obanda ko envisager nini na place que ndenge banda on a fait ndenge classe ezaki un peu na moi patinage yo na mutu na bana imaginer ngape na fiston na osalaka nini on a limité que théâtre là yo mbala mo non en fait nga vraiment prévenez aujourd'hui, ça. 30 ans de carrière, mais 40 ans d'âge. Voilà. Et quand je vous dis déjà 30 ans de carrière, 40 ans d'âge, il faut directement comprendre que j'ai commencé tôt. Très tôt. Comme ça, à théâtre. Très tôt. 10 ans. On a 18 ans maintenant, ça toujours moins. On a 10 ans, et j'aimais déjà le théâtre depuis. Mais sauf que, moi, je n'ai pas malchance. Les loronini, bah parents na biso, bah na système il y a imposition, que orientation. Faute à époque. Le tingai, moi na alingi na e azala, moi na moko ana ambition na e alingi azala na e une femme publique par rapport peut-être ya ba oh yazala ngona mutu, mana ko accompagner. Moi na 18 ans yo papa na e au poster na page na yo mais bato ba moneka mwana muke voilà moi ba ka ça so na 11 ans ba ka ba biteke na 18 ans déjà na poto mwana ke na de boulot akena de kayu ba bosani o bango ba sala na 18 ans voilà oso zongi si film 16 ans o mora makambo na bisio mutalikas donc biso ba parents ezaki ba imposer yo ngai na ki autant en construction et puis père Adaé ba minerva lango peut-être père allait qui muta au futa père allait qui passe na ba ambition na ye ça a raison oui parce que nini construction oza pena artiste mboka pena valeur pena na tanga construction na menuiserie OK et puis nga ba komisa nga te na tanga deux gons na tanga deux sections na tanga menuiserie ba sonengili bana menuiserie ba bimi yo zongi na classe pour autant la construction en bon wana na CSP kota Kilman te wana a ITP batela OK ba komisa nga ndengwana pour faire aller qui tanga kota ki ngakati na ba benanga mais raisi pena o ba projet père ya ba ka rozalana elo moni ki ngakati so e uzana be ko na ka uzana cité na mongo ba projet père ba projet ya père maintenant au-delà atangisa biso selo ba projet na ye biso so ye pa biso okuta batu nyonso totanga leader pardon to katiote bon père azali na projet ya bakinga kati on a projet ba milliardaire mais ka cité bon ken yondo za boye
biso nde tokola ba sans projet bapere naso bazalaki aa na projet sikoyo bande olanda bike eosimba eosimba mais yango sikoyo atangisa biso selo sikoyo projet wana so otali grand frère na nga liboso doli ye atanga vétérinaire poisson ya banyama ye mutanga s'occuper na oyo nyonso eza banyama na pere abeta biso projet boye tika biso dolaki na otanga ya batilapia tika biso etanga batilampia rhinocéros na grande sœur na nga Judith ye atangaki biochimie mpo après asala médecine po asangisela bango damage banolia ye sikoyo mpona s'occuper na hôpital oyo banozala kuna na baflaire grande sœur na nga Sarah aza na Afrique du Sud ye électricité ye mutana s'occuper na courant ya kuna na kati kuna ya kinga kati ya père grand frère na nga intervention te makambo oloba o grand frère na nga Junior Mafinga ye atangi nini kopompe bakisa non quoi agriculture mpona bilanga donc bilanga wana na kati kuna abimaka agronome nayebisi yo donc grand frère na nga Hervé waza na Turquie ye atie na peda po ye nde mutu abanokipe na maekole banini biloko tutu wana nga sikoyo na biloko tu ntango akaboli kote batouriste sikoyo sikoyo etikali sikoyo nakotonga nde nakotonga yo welele awo nga weleli te etikali mutu akotonga batyenga na maçonnerie mais bon ntango banotonga nde banobeta batole charpentier abetaka na menuisier donc yo kwelela libabe nga nakwelela debord donc akabula mpena ndenge wana mais pendant ce temps là nga na banda olobaka botyanga na théâtre bokomisa nga na théâtre mais bana olingoke ina bana olinga nakende ina mais bon après tipe kaka na force ape kaka théâtre projet on a thème de mema liwa père po akendaki odela bon ezaka mokano ya nzambe donc voilà c'est un peu comme ça est-ce que fabriquer projet wana bien papa abino pena za ba projet boy makambo na loba na yo pona banda kokosa il faut na banda kokosa na ba diplôme photo luka doli nayebisi yo ke kokobela sms te mais nayebisi yo tala grande sœur solena donc nayebisi yo ye atangisa biso selon ndenge ye aza na badini na ye na motu dati bayamba wana kinga kati wana mère ayebiki ayambi yo telefone eza ate yo ozolelalela no baprojet pere na bino kabila nde asali yango siko kobanda na théâtre en vrai c'était à quel âge? Moi déjà en 1992 tobandaki deya bathéâtre mo amateur d'ailleurs tozalaki na matanga papa Kouedi j'étais heureux de revoir encore ma sœur Kisema premier groupe pena tokenda pena ke nakoma jouer na groupe na ba V12 ma V12 mutamemanga na théâtre mandeko na oti oui tovanda lupango moko tokoli lupango moko donc V12 mutamemanga ya bana osala déjà V12 bana osala déjà tosala déjà nga asalaka pe mais yanga eza na baécole mais na bagroupe pena ya théâtre boye rien et après to groupe molo ningisa ezalaki ya Félix Kisema donc sœur na biso wana namonaki toujours wana nazalaki na esengo nde toki wana après na église mpe Saint François toale na groupe mosusu komona yaki groupe Bagaza groupe Bagaza wana nde eza lokwa groupe na biso ya paroisse mais bachrétien catholique oyo tozalaki tokenda kobeta neti libanda na groupe loningisa mais na paroisse toa na groupe Bagaza so na paroisse nde tokutana so na bapaka louis bajinola nde tozala bango na groupe Bagaza maintenant na 1997 tango afdel ekoti voilà nde président na biso Mars Kadiombo ayi falaki s'installer Kadiombo ayaka lokola neti kadogo politicien comédien moi biloko papa na biso mungulu diaka banaye kosala de dire apesa bino ba message mo politique mais na humour ne mission au cas de Mozaki nango awa yango wazai na po ya politicien déjà ya politicien mais comique alors mais à l'époque théâtre en français awa ibana le kate or ya zaïka na deux langues français swahili na swahili par rapport ya ba acteur na ya kina voilà et à ce moment là atali gauche droite bon bao ya kina bango bazongi Lubumbashi nde a découvert groupe moi théâtre
il y a des jeunes Moroboué, ils travaillent dans Saint-François. C'est comme ça que le président Kadiomba joue le groupe à Bagaza. Et comme le groupe Naye, et comme le groupe Kadiomba. Ok. C'est comme ça qu'il est au jus, Bagaloui, V12, mais surtout au Kekuna. Ok. Leader Nangana et Bapé Lokoyo. Tout le monde a un artiste et comédien, c'est un artiste abimi. Rôle Moko Anagaka. Yango même abiso tina kimpaka. Yo tout le monde a kunzilele, ba Jésus de Mbandaka, ba rôle qui PD, ba rôle ya ba Kofi Central. Non, ngazo par rapport ya ba comédien nyonso ya mboka na biso. Na habité loko nini salaka ozala polyvalent bongo. En plus, oza humoriste ya munene na mboka na biso Congo. Fiston ça okendaka na poto. Tobike na poto kuna za ba salle ya ba spectacle. Et loko nini salaka pe ozala sollicité te na ba humour o elekaka na poto nde to moni ndeko na biso en silozo la jouer sur dimanche lobite boy. Ah jouer to moni sali pe publicité mo ba sollicité na ba salle ya ba France. Moi, je paye belé. Là, on est zangara. Ça, il paye les baya boye. Un humoriste congolais, un humoriste africain. Bah, pèse au sale, au sale, il paye spectacle au sale à na Kinshasa. Au moni ken ngai na lingawate, bah, tu vas saisir d'opportunités pour bah saler là yo. Tu vas profiter de la circonstance. Et ça, c'est que ça, il y a des vacances. Donc, pour les vacances, déjà, il faut travailler dur. Na travailler dire na ju visa nanga na sombi billet nanga ali na koma na poto boye jomo boye a dépenser billet a salelo démarche à visa te aliga a zo sal mo bembangu bangu sans préparation ça ngala zali ngalinga réussite na likambo au moins net na zaboy awa siko ba préparatif ezali donc indépendant poto ya spectacle na Suède ndengo ça na showbiz ça veut dire indépendant na sala na showbiz parce que one man show na Suède Fiston Saïsaï bazunga pena en charge banda aonakin Paris Suède donc na pesi déjà mbote na équipe ndengo Salambi hein Joël Salambi na on peut sabino ba détail tout parce que awa manager msuti na ballon de ba joli ange basa polé lumumba bazar ana pona ko manager makambo sala mais félicitations na parce que kota la prix oyo batu ba ta la spectacle non na showbiz $50 awa to ana mboka pasi au sala plein à craquer je pense na poto na habité ndengo tondi ça déjà awa si on a répondre à la question na ondo ba na poser longo ne bandeli après il faudrait pas te forcer ba ninga ba style oyo zanango. Chacun de nous a son style. Polyvalence, nous allons nango. Il y a batu musu lelo neti commando. OK. So on peut essayer film ya bolingwa novelas. Ah to retrouver été. Asala on me simba te. Donc il faut guerre, il faut mission impossible akende bablo mo ndengwa. Bon après chacun de nous a son style. L'essentiel est que ezalaga changement ba style te mais style na yo et beaucoup la yo et laisser yo et faire vivre yo so batu ba on se prend no bongo donc je dis c'est bon pourquoi ne pas associer balé qui na biso ba yelelo bazo memara même culture en biso to tik en fait au biso to bandaka mais bazo memara na autre cieux na ndenin ba ko memona Marrakech par exemple au Jamel la Salara au défendre le Congo parce que yo za pionnier tant ba bien le patron de tous les comédiens congolais. Et ça, sentiment, et ça petit na boulot. Parce que Babylone roi ba Marrakech, Babylone roi ba parlement de rire, Babylone roi ba café au tout le monde par exemple na ba TF1 wana que Fiston ça y peut na zara. Oui que air mogo et go ça la pe biso fierté de tout le monde ba musicien, ba ça la pe biso fierté na autre cieux. Est-ce que quoi là au te Babylone roi? Ndutadikasu na biso que biso nde tozaboye na kati ya mboka na biso art eza lokwa neti ekabwani mwa moke soko otali libanda bato barepresente art eza bato mosusu soki mpe oye na kati ya mboka okuti bato oyo baza bastar oyo baza koliela art yango eza bato mosusu bapeti ebele baokende ba Marrakech baokende ba parlement du rire bango eza plaisir ya visibilité ako kende ne pe ba fouti rien ya sali visibilité na ya zongi
Mais ça c'est ba yebi que Joana poto ya na awa. En tout cas, il faut te foutre. Il faut stopper ça et cacher na. Parce que jamais la refout hein. Ah mais oui. Faut ce qu'on a. Mais après siko. Après siko, toi na système mo be ya ba kangagé. Ba o bazana succès na Congo, ba o liambongo na Congo ba rabango. Ba o pe ba o kende kuna ba bité. Ba vie wana soto timbisi bango. Que tala chemin oyo ko yé le parlement de rire yango. Mais biso daït. Pour vie wana soka lié parlement de rire. Allié Congo, on a ce qu'on a soufflé. Parce que niveau oyo za na lelo. Na baladi esobe. Bozo en fait, Boza déjà n'est pas autodidacte, il y a ma cambo. Si ça la question. Vrai niveau, c'est là. Vrai niveau. Ils ont l'élargissement et la visibilité. Vrai niveau. Ils ont ça sortir ou sans sortir. C'est ça où il y a la confusion. Il y a un monde qui est congolais. Moutou a CP là, a ça là que l'on mombe. Oh, bah tu vas mettre ma boko tina Londres. Tina Canada, mais attention que je foute à été. Que on s'est là au monde abandonne, ou et qu'on nourrir famille na yo. Moi aujourd'hui, parmi bateau vraiment que à quoi bon d'être un artiste comédien humoriste, incapable de nourrir sa famille, que d'être un artiste comédien humoriste local mais capable de nourrir sa famille. Parce qu'après tout, entre guillemets, oh to luka bisonyoso et alikonda. Mais après on a bateau belé pe au monde na kaina ba TV5 a beta mutu pe na palette. Car ku tuta mutu ana na. En souffrir pour la visibilité. Mais ngai souffrance na ngeza pour bana batanga bien. Bana balia bien. Na vivre bien. OK. Na ronyo la ndoto te pona luka ba yebanga na mboka mongo bo soko ele sangati. Président pardon. On comprend mboka. OK. Ngala mutu ba ya bongo pena. Na lia na mo biso bana wa be na mo la singala nga so matite ça bien. Nale président nabike oza moi pressé émission na solo leza mulaite tikana profiter na occasion de question nanga na mona série mo na faina ba papa nchakala ba betela mo masolo babi tozala mo na Mobutu pena so to moni Mobutu soki to sekisi Mobutu tozala bimana ba saki ya mbongo wana Mobutu akotika biso tepo oso bukie mino bimina saki ya mbongo occasion na yango bino ba artiste comédien bolukaka tomona obuka papa na biso chef de l'état osekisa e peno sekisa fati na matanga papa Lutumba. Pourquoi on la vérité te ya oyo zwa parce que côté la ndenge osekisa outrage au chef outrage au bomba secret yo de bomba secret non ils ont occasion non outrage Coco c'est le chef Macabon Namboko ceux qui ont posté nyoso sauf que ça la président de la République outrage rien n'a raté Kabila dégage machine Koufi Fatih doit partir yango to mito yeba occasion ana ozwa penalty ozwa batu bamona na outrage non non tout na question parce que eza batu so ba comprendre te ça il s'est combien parce que chef faza sensible chef ça mona ba passe na et belé comme opposant alors chef faza a besoin bo pesa étant apema bo boire que les ba fleur asa musane kimia outrage non il faut expliquer parce que tout le monde après avoir que c'est chef au combien va agir na ba sope au combien même ba artiste comédien lelo même bana batu ba mbongo wana ozwa puis menga na bike basaki ya mbongo wana eza après avoir que c'est ça mokonza mboka na outrage donc quel est le gars batina bien piana quel piana yo kana solo mo alingita za 2% oui c'est la kala zana solo mo omoni lelo tango na lobarake président na biso Joseph Kabila maman na biso maman Olive na tana bango basaki pouvoir na bango ti lelo bazaka bien na ba artiste lelo vraiment bazaka bien na ba artiste avec tout le monde hein, je sais pas chacun a relation na nga maman Olive après ça je crois 10 comédiens ba Jeep 5 hein ouais. 5 comédiens ba Jeep na yeba président Kadiombo maman Balio Sombo Ano Sanjo
Papa Ngalufa na Yandimos 5 comédiens on a besoin ba Jeep mais l'Obama te et l'Obama makasi te et l'Obama penate bio yo sanga ke lisolo ya ba pesi c'est Jeep na lisolo ana et kokani ya Prado non de l'Obama trop mais chose qu'on a vu ce que batu que lelo que na zoa Prado te donc ils ont une simple invention voilà tu as vu si batu que na zoa yango te lelo ba mona ngane ti ingrat po bazali sur na pouvoir te yango bandi ko loba bongo po ani loba ki yango te tawana na loba ngote pourquoi parce que et ça kana ba buzz moko to bengaka ba buzz positif et qu'il y a un avantage na yo voilà attention qui na zoa Jeep wana te mais on yebi combien de ba fête o bato ba bensanga après mais avec comme option mutu na bango yeso bengsia ya ko sexabino a foza na mbongo Jeep ah ouais je dis quelque part et pesa ngai pe makam on se comprend bato kutu ba confirmer po au kala penda Raïs na boulevard na Royal on leka penda ba garde awa na pont on leka penda ba garde penda ouais so na bandi ko yebisa bato ke lelo omoni nzembo ba betela ngane sobe pendant oh chile so combattant nga beta nga a beta biso la nzembo yewana tokena pena na nzembo wana topesa ngo pa ya ve na biso Jamaïca Samba tinde alekisa ngo ti campagne sila ti président maso président apesa biso ata infraction non na zo bisayo mais la di na mbongo maman Olive mama ni mama faut que nous rappelle la die sobe nabi ba pesa biso ata infraction na muto ya zwaki œuvre wana po a exploiter yango avec Assemblée mais le baba réserve parce que biso mardi to luka et sonde to tourner ba non pas de problème lo ba parce que pourtant on a loba likamona ina loba ba comprendre que tango biso to sala makambo peut-être na okumisa makambo mukonza mboka zo sala naza ko accompagner chef de l'état na ba biloko oyo ya osala bakanisa neti biso to loba bongo potolia ouais omoni mutu oyo aloba mutu aliboso ke président liboso to moni to ebi pana bango ça yeyo to ebi bena pana bino to ebi mama problème mutu so bino boyebi ouais bosaka na Congo ouais mutu oyo aloba président Fati prophète ya pouvoir na ye pour la première fois avant en public devant batu boye oyo na kati ya salle banda na ye mukonza mboka tina mutu asuka azalaki toute catégorie toutes les catégories, pardon, il y a des Congolais qui représentent ces jours-là. Toute catégorie, bah, bien. Toute catégorie, hein? Toute catégorie, il y a des Congolais qui sont président Congo, bah, là, même aux Ayoti. Voilà. Et aux Anamakamou Moussou, c'est à l'IOT, mais bah, quoi acquiser yo. Ok. Donc, Lenda. Yango wana to mona ngolelo ouais si président Fati bo mona e ba ofinga ba otonga mais président pour tuer changer kaka ba combat zo ya mais président zakaka la vera pourquoi parce que ba yebisa ke déjà yango il a été déjà préparé il a été déjà prévenu dans un spectacle d'un comédien humoriste Fiston Saïsa et pour olaka qui fait mutu oyo aloba union sacrée yango quantité baloka yo pour soutenir président azwa un bon nombre ya ba députés pour que a travailler bien yeah. Bon on a union sona ba pesa rien mais outrage outrage et bimana l'étage la lingette azali au moment après quand place nga suka jusqu'au place wana OK yokasi mokonzi ayokaka te yokasi mokonzi na bato balandaka te ok nga na suki wana te toyebi suite te nga na bika na suki bongo na suki bongo la dit mais déjà émission compliqué en fait na ina lobaka loka bwana besoin na loba ngai banda président Félix azala na pouvoir yo comme voyager na bato ngai sai na on alia $100 na été non te leader na loba na yo ke nalingi na l'action sikoyo ke ba héritier bazolia na ba sekisa ngai na sabino ka bo comprendre pe ke aspect mususu kolinga mokonza mboka ko soutenir mokonza mboka eli kolobaka ate ke folia mbongo na ye
soutenir mon yokana bisayo ko soutenir mon konzambo ke ngelo banini ko soutenir mon konzambo ke ngelo bake nazo se pela na ba action na yo koba continuer tango ko simba omoni batonga na pesa ka ba $100 ba $200 et ko simba me la pe bango ngai charge ko diminuer c'est là l'idée pardon mais na bina yo na bina ba sibo yebisanga yebisanga sur bolingi l'amour que tu as pour le pays nalobi nalobi nalingokatelanga ndai eloko moko ya question moko nalobi boye mbuta dikaso ken piana ngara yebi okote mbongo osala na jete yango na sikoyo soki ngai nazaki mutu mususu omonde bokamwe ke comment se fait-il ça est-il lelo na makambo nyonso aloba makambo nyonso ayoka alia $100 ya président de après ça va ko sexa ozo gérer babendaka mopanzi te ata moi quelque chose bolobi président de la république mais ce qu'on aime ça lelo ngai mwasi nanga bana nanga ba comédien lelo na association na biso toujours soin pour la fondation Maman Denise Nyaker. Ah ouais, voilà. C'est qu'on lui a payé quand même $100. Voilà. Je veux dire, ok. On a kamisa que ça c'est sur le bima là où il y a chef de l'État. Et ça pour ma PC mbongo. Banda lelo a changé façon na yako mona makambo. Tondi. Non venez, faut pas tout bâtir. Na hôtel mais là maman cha ko regeta ko bi akena na hôpital ofele pour il fallait que na bas hôpital privé yo lo ba hôpital ana na yo na bana na ba okende hôpital ofele te. O lo ba ngona ba émission. Alobate. Mais on condamne maman cha ko non que non. Que fallait que nene na ba hôpital o afuta mbongo hôpital ofele ba manèvre. Kuna eza makasa. Maman Chako toki manœuvre respect des morts. Respect des morts. Respect des morts. Ah. Donc wangani na oki oboya na mambo. Je crois na respect des morts. Respect des morts. Tentative de respect. En tout cas fait le sang mbata na sala. Au moins parti est très sensible. OK. Keni piana. Au moins ne bokamwe. Parce que lelo na mboka na biso to wana ba congolais ou kaka. Akoloba malabo chef, alobi malabo chef, alobi malabo chef. Ah, je l'ai lango bafuta. Il suffit qu'Arabaf a joué le côté opposition. Les chefs là, Nani, mon frère, profiter. Non, mon frère. Pas profiter. Attention, le pouvoir est sili. Pouvoir est royal. Sur le coup, tu es sincère et continuer là. Quand moi, j'ai chanté président Kabila, président Félix, il était à l'opposition. Ah ouais. Mais aujourd'hui, je suis bien avec lui parce qu'il a trouvé que en moi, il y a ce qu'on appelle l'amour de Patrice. L'amour de Patrice. Il est sincère. Okay. Il accompagne que le chef. Il accompagne les actions du chef. Parce que le chef va accompagner KEP. Ok. Va aider KEP. Parce que hier, on a mon compte. Je m'en dis 5 ans. Surtout soutenir l'IET. Quand soutenir mon compte, c'est ça qu'on a fait. Qu'on ait c'est pas vérité. Chef, ah, on s'allie bien. Ah, on s'allie ma bille. Salut la bisoboé. Soko pesi bisoboé et au Simba. Ah ouais. Voilà. Merci président Tokomina Souka, il faut tira yoza ba occupation zo kende. Dernière question ezali. Lobi soki bandeko bazolanda biso ba moni principe ya afongoli ba page na ndengo lobi azana besoin ko ma star parce que sujet to elaki yango na pona ko boucler na sujet ngo. Lobi soki to moni na ba page. Alors ça la makambune il y a liberté ndenga ko déjà 18 ans na ye donc batu ba kama na bango te. Déjà, on a informé na batu tout ba TikTok nyo sobo mo na wana na kumba ma fille moi na ngata TikTok te. Oh. Azata na TikTok mon côté. Et ça va batu ba créer ba page Facebook ana ngoti. Ah bon? Seul nini et logo azana ngona réseaux sociaux et ça Instagram na. OK. Azana na Instagram na et depuis ça fait une année sur je sais pas agira ngo ye moko ata ba blog na ça. O ba TikTok, o ba nin, o ba blog na tout yé anangoti mais yo yebi to na masolo a créer biloko na yé moko par rapport à ambition na le monde ezali monde ya réseaux sociaux lelo po oteka oh nana boutique nanga pour réseaux sociaux lelo soza manager faut ba yeba yo réseaux sociaux donc petit à bien à l'aise, à ça moi j'ai déjà 18 ans, j'ai déjà bien formé, donc voilà. Président Massoumi, il y a TV trop, digital.
Voilà. Alors président nayebi te mbuta nga clôturer déjà. On a na esengo mingi komona ndenge olaxi mona grandeur ya amour na yo organiser les eloko organiser ki wana mais après nayebi ka akota makambo ya influenceuse akota makambo ya azala star mais yo zo encourager na phase nini ki star oui mais yo moko na mutu moi ndenge ko guider ozo penser nini a moi si hein ngai namonaka eloko ya bien ezalaka bana bala maele omoni ata bapeti bazimaka wana na bachikisi hotel bapoint bana nanga babetaka yo moko okomprendre ke bapeti bana pena ya sai baza pena nga bana yo nde omona bemoni mwana oyo booloba mwana akokosi 18 ans non abima na pointaka epeli pa donc nde toosala émission boye eza te ke aza te akende ata bakama te baza donc nde bango tu baalaka baali yo anet sodat bana nga na lokola soda te natiela bana kaka bacondition oyo nayebi ke ekanga bango mais bakenda classe quand même. bien sûr bon azui 70 bon azui 70 parce que na abi somba yoka te alimana na kota somba lipa bakenda classe pe école pe bakenda école mama merci vraiment fils merci leader merci vraiment ngai na ko mais leader projet na ngana Abubakar ndeni bato bakono déranger déjà masolo za kitoko te mais pesi ngana billet oui déjà mamba te Abubakar masana ngame mutuna to baki yo pesa date yo biozo zelanga te ngalo baki à partir le 24 OK date o ngana okende tokende na yo OK kasi tokende na yo kaka eza même date c'est tout mais faut pas pesa nga date yango po nazwa déjà un hôtel mbangu président yazwa na hôtel ah merci Abubakar Liondo Nzambe en tout cas na pesi Abubakar moi tiki na biso total na primaire na yebisi sola ken jour na ken bon banda na première primaire ya soit bambi libanga au kimi iratate au viré libanga pe viré rata mabo ken matumoli banda donc abi abana na matumoli donc avant na habité donc na pesi bambota trop ba merci à trop na les grands managers Costa Itangu boss Costa Itangu et puis na mwana na yo toujours ya mariage na yo yepe na benga ga boss Didi vraiment koloezi na pesi bino tout mbo théâtre donc boss Costa Itangu na bosanité patron ba comédien na Lubumbashi Serge Maseba mais to appelle na mauvais Ogi Kingombe ye mo concerteur pesa na bambote tona ya papi kijemba ya papi kijemba na pesi bambote théâtre tona Roger tona Matire Chananga Matire Chananga boss Matire Chananga na pesi pe bambote théâtre c'est Jonga de moto na yo ouais c'est Jonga pe na pesi bambote tona Serge Mbokila le patron de tous les bana babola le président de tous les bana babola na bosanité na Dijon hein Alibola Tataro Pango c'est que na compte Alibola Tataro Pango na bosanité Fiston Zala Tataro Pango Fiston Zala grand coiffeur à Willy Bouchen Guilain Vutu mokonza ba conteneur et bon sikoyo yo pena tour photo que no pena ti Dijon oui et ça la bien donc ozalanga tour to dia pena ti ba Dijon ti ba on a parti lukusa voilà motambo mwa moninga na hotel un coup KO qui serait les sous à bête de sud de Dijon voilà na biso des fois mais l'idée na sala constamment boye c'est comme si makambo no batu ba landela kango pena du début à la fin soko zoloba donc na sala moi constant wana hôtel et marapena on a suivi qu'on les a même artistes mais c'est belé tout le monde en Mboko en tout cas félicitations vraiment parce que là moi maïe les bons boys à la l'émission na mbuta na profiter pe na mbuta que mbuta yo au bercé début na biso lelo bato bayebi ngana tala même ba musicien mususu na nzela ba manquer artiste et comédien na kamwaka nabisa Céléo et le mongo nabisa nabi Céléo ngana sala ba cri que papa na mbo ngana sala cri batu ba bina mboko ekanga mais yo no sala gadité o ekanga batu papa na sala obetande na orchestre ya comédien papa na sala ba gag papa na sala ba gag na veno pera mbakio simba ba fesse danseuse obi ke panza na réseaux sociaux fort on a vu na yo
Va créer buzz, va créer buzz. Viens voir na yo te asimbi. Au moins mutu so a glissé so alinga kuya. Ako simba do. Boko glissé ngo liboko zongi sima. Fiston, regardez la vidéo wana bien. Ezaki tapé à boye. Non? Tapé à boye va glisser à terre. Jamais. So eza ko glissé te. Au moins ba fait ba chacho. Ah, les gars, on met gazon trop. Mais yo muto za na Fierambo trop. Fierambo c'est comme ça nga partir moi si na partir na ya moi na kasi. Outrage au vie. Outrage. Outrage au vie. Outrage au chef. Parce que na Kenya zala itodi mais na France to mona simba pe na mabo. Pas de tension moroté. A glissé qui ka kalibo tout. To sa théâtre bien to ba marambaso. Au moins binonde bo. Au moins Boli olandela. comme ça likama muke munene yo kasi vie pena so za besoin simba. Mais aza ima ko ka pe so fidèle de. Oui ben. Monsieur c'est na. Bino émission na ngo bien. Akoyo ka pe so fa mutu. Émission na ngo bien. Bino bebisa ka. Mais kofinda bebisi. Kofinda cheki liboko te leader. Boni boy. Kofinda cheki liboko Yo bongo za yo ba bato ba na te ka so ba Alaska tweet. Boni. Tika viro ken. Wanga asinda kia simba bo. Bongo ndipo bambelanga te ya likambo da Tokola biso. Tika vie. Bon, to suki wana comme la désannoncé. Bye bye to kutani bala sima. Ciao. Personne m'a conduit, au monde quel piano. Ailleurs, il y a Fali bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.